Boni maman. Ah mbote. Ozabi. Nazali bien. Osala nini na vie? Ngai na mvina ngai na teka kama kala na lam kampi katlel na kina kamata mampa. Ah, on a des activités. Ok, ba qualité ni nous on n'est pas mobile, ba critère na yo pour mobile akoma ya yo. Ngai ba qualité o enalinga kumona ipaya mobile. Azala mbinga, azala ingambezi. Ingambezi. Ok. Donc mobile mo so atelemi boyo na Simon. Mona na. Naza mona na teye wana nguna ngai. Donc so pardon? Nguna ngai wana. Nguna yo ndeni. Oh, ngana linga kaya wana. Ah, goût. Ah, ok, ok. Merci. Soko na yebaki mbele na ndenge ko yate na ba transport na nga na BBC. Ok. Obanda ko lakisa nga ndeti ben sekiti ya boye. Hein papa? Ozo lakisa nga insecte ya boye. J'ai vu comme un fourmi comme papa. Soko na tobele loko ape moyo to ballon. Tala mo asi sandale za kufungwa. Suko yo na mema ye epa ya bato. Po aloba nini excuse na kanga sandale? Ok. Hein papa? Tala suki ndenge atie. Est-ce que moi si vraiment papa oyo ko présenter na miso bato lisu moko koto ye kangami lisu moko zomona sa tonge? Papa azali nani? Nasa mubali ko? Ah? Obeti flash mama na landi yo olukaka mibali ya bengambe omoni pananga. Samaret. Mibali ya ingambi sinalinga ga oya lwati munyelite. Ngana ilinga oya lwati kepi. Ya kepi. Zama fena moni. Mama kukakulanga te oyebinga te. Atika ngai. Uyi bon yo yibinga. Yo yibinga. Uzali na. Oza swana ngai te. Itakiki. Te itakiki. Nakuzongisa lokwa pe matena toboli deja. Ah mafu. Ah yo mtu kama tipeji bongo ngai. Sia batanga basi. Batanga mubali batanga mpilio. Papa. Mulaina yo isakukusa yo. Uza mulaika tuzali munene te. Ngana minene mulai. Oso mi pesa ki sini tina lukaka mubalo ya zataye lanse ngambe. O mi pesa sini tala. Utele ngani. Aledi. Zaka yosoko yivroye mudodula kabasa Congo. Eh papa pardon, il te permet pas non, pardon. Papa, on n'a qu'à se respecter. Faut pas que tu vas rentrer dans mes 6 mètres carrés. Pardon. Quel 6 mètres carrés? Pardon, papa. Ah, il dit pardon. Oh, pardon, papa. Il y a Jérémy. Papa, oh, il va. Oh, attends d'abord, il parlé. Attends, il parlé. Jérémy, il dit. Oui. Si aujourd'hui, moi, je suis venu ici, si mon visage est bloqué la nuit, là, c'est à cause, donc, c'est à cause des femmes de nuit. Donc, je vois maintenant la femme qui venait m'appuyer sur mon cou là. La nuit. La nuit. Elle est où cette femme? Ah, mais elle est là, là, là. Ça là, là, c'est quel genre de femme? C'est quel genre de femme? Ah, il manque même les mots. C'est qui m'a associé là au nom puissant de Jésus. Donc ça dit que donc il y a faux président. Attends. Il y a vu là ce qu'il a fait. Papa Tito na moni otoboli ballon te tangu mama akoti mama kombo nani? Mama Ida idéal. Maman Ita idéal. Idéal. Où sommes-nous? Qu'est-ce qu'il y a? Où sommes-nous maintenant? Ça m'a sommour. Oh. C'est comme au bangi sangaiko. C'est que c'est. Papa Tito. Oui. Raison on peut s'y bisauter. Papa. Naza libre on peut sa raison. Ngana kanisaki tanga za kulubana musika na mona ke kula Bétoile, ange na lola kiti. Tango apusani kaka lubi na nga na français kaka. Na sentir kuna nazali boso ya démon. Inutile.
Bon papa yo penza atana kambu na tambuli na weswe atana keki mbuta atana keki nkole mubali ya mudeli na umona yo mais imbuta zo utanga imbuta pona ni okuma imbuta nalinga mbele mikusite nalinga bainga mbesi okay na tele misima mbai na zangu mona na tako kubunga ngate za shwana yo moja kuna ngate bona ukenda na wapi sia tapata tala oyo nani tala iyi ku permettre nga yo mubali batanga mibali na Congolais mo Clarisse batanga yo ngata ochengu na ju papier na dungu ye bon ya ta ochengu na kutala nkuti na umona yo nkutute baluka nani yo baluka papa Papa lava. Papa lava. Miss na bimaka le fini na kala Papa, je tremble, papa, je tremble. Papa, nazo tremble. Papa, na luka na vie. Na lotatia bandoto. Voici maintenant la chair de ma chair, l'os de mes os. On l'appellera femme. Guna nga yangoyo. Do guna nga papa muda. Mutako se bien guna yangoyo. Guna yangoyo. Guna yangoyo. Uzai logte pa ina ngai. Uzai logte obanguna ngai te. Naza umona yo mpite parce que uzali mukusi mukie. Naza umona yo te. Ngana linga ba ingambesi. Dela. Kokota mamu ngata pelisiwa. Ozo Côte d'Ivoire. Ozo Côte d'Ivoire. Banina ba vandi nie. Ba tani na voilà, parce que na mona ke guna ngande yangoyo. Mais linga ngai esani soko linga ngai parce que ça guna ngai est-ce que ça problème usa naza umona lukula mwana ya maternelle ngai uzali mukie voilà c'est comme ça je reconnais maintenant longwa même maintenant ndo donga bena rozorti même maintenant ndo rozorti et puis pitié yokanga mawa yokanga mawa yokanga mawa biso yokanga mawa mawa te parce que ko yokanga mawa te na lingi yote na lingi yote na sepe no te marishi lukulo linga tenga pina lingi yote na sungi yo ozobe mwasa gunanga mais na lingi yo de yo comprendre menga na buyo zonga mutu telenga bon naza nyama nazali mbwa nanganga na lupangu donc mama Ida batu nyonso batelemi awa moto asepeli so aza te nasepeli na bango te donc moto a niveau na aza te ata bafukami ata balili ata basambi nzambi nguna ngai ezali te nguna oyo eza te ok merci ezali likambo ya choix en même temps to encourager maman Ida merci d'être passé tosepeli na yo na Pop de Ballon Comédie merci bo s'abonner massivement na Jérémy Chabani officiel. Beau s'abonner pour ne rien rater, surtout mercredi, surtout samedi, na dimanche. Et si quand Boanozoa, bah nouveauté, il y a Pop de Ballon Comédie. Donc voilà, Glody Ngandou est avec moi en collaboration avec toute l'équipe de JS Production derrière le caméra. Et là on a sepeli nango parce que mutu na mutu atala sani na ye. Mutu atala sani ya muningate. Nga naza mwana dada, yo za mwana nani. Adit bapexaka eli kambute, Adit asalaka makambo ndenge ye alingi. Alamuki na tongo alobi lelo akolia te, lelo akosolisa bato te tika e parce que za adulte. Mutu folu ko yeba source ya caprice na eza minere. Adit bapexaka eli kambute. Je pense que Glody Ngandou azananga elongo na équipe. Bonjour tout le monde. Toi ça qui dit là l'éternel et toi ça qui dit là public. S'abonner vite dans la chaîne YouTube Banka TV. Ya Yemeye, la meilleure journaliste confirmée de la RDC. Marcelo Ndia, la kamikaze de la presse. Marcelo Ndia, toi ça qui dit là. Lelo mokolo na yo Marciano Mbia Mbia Marciano Osia Pembe 100% banda. Yango za ba famille ba Mbia.
Suivez-moi dans Banca TV, chaîne internationale. Kanena Isagino qui est jet privé à Marseille, nous décotons mon mokili mobimba. Omoni mama basi ebele ya bilenge baleki batoboyi babalo mais ekomi tour na yo mama baboyi kotobola balo. Te ba mekate ba ko mekate. Ba meka. O tobori bare na tobori ori boum. Papa, yebisa biso kotoboyi balo te pour ani. Aza soumise. Maman a soumise. Aza mosi ya kimia. Ateka mbisi na Dubai. Te na libongo abi Dubai. Yeah, pole kucheza bongo. Ana chaka Dubai. Bon. No bira. Oh ya tobori na. Yo tobori na nini? Na tuni yo tobori na nini? Malembe kasi. Bon yo tobori na nini? O makengai. Moi si azalaka pona mobali moko yusko lobi fu bimana biso nyonso minenga na pasteur. Nada mweza bongo. Nada mweza bongo. Ngasko na pasteur na ko sangisa moi si te. Odana ni? Naza pasteur. Sangisa ngaye. Odana ni? Naza pasteur. Na ko sangisa yote. Yo pasteur yo. Simba te. Oyaka wanengeni. Mama, yango omoni nga na toboli po nazala hypocrite te. S'il vous plaît. Awa toyelaki. Sécurité! Sécurité!